voilà, merci beaucoup en Balandignon sur RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord avec votre humble serviteur Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise Balobi. Mon nom c'est moi Moussalani moi bien. Alors moi Moussalani na ba déontologie. Alors to baki 2017 toujours Luka la qui sa différence entre mafuta na mai, donc soko sangisi mafuta na mai différence mon na kakaka. Alors ndena mesana ko informer bino balobi vitesse et actualité toza toujours derrière actualité pour nous relaxer bino makamyo sezo le Canada République démocratique du Congo et votre humble serviteur Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise accompagné na équipe technique Mobimba ya RD Congo Info.fr ingénieur Kelly na caméra batambola ki baketi na aéroport international ya Njili nde kuna bakendaki wapi kozwa mwana mboka l'honorable Roger Lumbala oyo akiti lelo na mokolo lelo donc balobi lelo le 15 janvier 2017 mwana mboka Roger Lumbala kaka ndenge tolandaki ba accord ya 5 donc déclaration sengaki ke non mwana mboka Roger Lumbala oyo asali bambule belé na mikili ya poto azonga na Kinshasa pona kotambusa makambu bien et tokende tina ba élection ya 2017. Alors mon mboka kiti lelo et na équipe technique nanga na ko sepela totala ba image yo vraiment et sepel sa kinga itangu na moni ndenge nini bana mboka ba eko yamba moko ya bango o akenda batambele honorable Roger Lumbala o asali batambele nga na kansaki ke batu ba perdre na mémoire mais ba congolais tellement que bolingo leki makasi bazala ki wana belé pona ko yamba mona mboka honorable Roger Lumbala et na sengi na équipe technique na ngai soki baza d'accord na ngai balakisana no elema oyo to mona ndenge nini esengo ezalaki kuna na aéroport international ya Njili ndenge bayambaki honorable Roger Lumbala équipe technique na bosante masalanga Eliezer Batadi yo vraiment nde na ebité donc to proposer élément non na bana potonyo so bazolanda biso batala na ndenge nini bayaki kozwa honorable Roger Lumbala.
Kongo na biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye. Kongo na biso nyonso tosengi bolingo. Bolingo nde memelaka biso kimia. Na mobulu kelasi ezali te. Na mobulu mosala ezali te. Na mobulu bana bakufi nzala. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye. Kongo na biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye. Kongo na biso nyonso tosengi bolingo. Bakonzi ya mboka boka mamboka malamu we. Mofungola matoi na bosenga ya pepe na bino. Tolingi tosala toli ya sante malamu we. Bana na kelasi pona avenir ya lobi. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye. Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye. Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Tolanda ndakisa oya bakoko na biso. Batonga mboka kaka na lisolo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye. Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye. Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Bakonzi ya mboka boka maboka malamu we. Mofungola matoi na bosenga ya peple na bino. Tolingi tosala toli ya sante malamu we. Bana kelasi pona avenir ya lobi. Tolanda ndakisa oya bakoko na biso. Batonga mboka se na lisolo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye. Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga, Kongo na ye, Kongo na yo. Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye. Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Voilà, merci beaucoup à l'équipe technique Mobimba ya RD Congo Info.net Tolobi 2017 tozo mais kako changer ma camion selon bozo comprendre que non Makambunde ezo changer donc merci beaucoup l'équipe technique dozo continuer bomoni bino moko ndenge nini ba yambi mwana mboka batali si bolingo ba congolais batali si bolingo na moni pe ndeko nanga Elezer azalaki wana tokomi wapi yepe aye toujours ko yamba mwana mboka ba journaliste bazalaki belé malgré tout internet baza mwa muke parce que makambo aboye internet la ba déontologie za ramwa muki ba mona na vraiment te donc tout monde na ya ko compter mais ba TV na biso ya kini bomoni bango vraiment ndenge nini ba yaki ko yamba mais loko lekeli ngai na nzela tanto zoya bana mboka balobi honorable Roger Lumbala tango akiti atiaki lisapi moko bango bayebi na ndenge na bango na ndenge ya GDG esenga ko tia de misapi mais atiaki misapi moko to batelemisaki na nzela balobi avant to kende il faut atia misapi mibale ceux qui Roger za d'accord na ngai ba proposer un élément on a débat on a elekaki entre population na honorable Roger Lumbala
po atiaka misapi mibale boy donc makambo ezalaki ya koinda makambo ezalaki donc opesi mbwa boy nde balobaka kaka keno putulu mokotikala makala mokomata donc ndenge elekaki kuna Régis to proposer un élément oyo débat ya honorable Rex Kazadi na baimbo kaba na Congo ndenge makambo yango elekaki. Et les dans la langue nationale. Kassit. Au Congo aujourd'hui, Roger Lumbala est à Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso tosengi bolingo. Bolingo nde memelaka biso kimia, na mobulu kelasi ezali te, na mobulu mosala ezali te, na mobulu bana bakufi nzala. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso tosengi bolingo. Bakonzi ya mboka bokamba mboka malamu we, bofungola matoi na bosenga ya pepe na bino. Tolingi tosala toli ya sante malamu we, bana na kelasi mpona avenir ya lobi. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso nyonso tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso nyonso tosengi bolingo. Tolanda ndakisa oya bakoko na biso, batonga mboka kaka na lisulo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso nyonso tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso nyonso tosengi bolingo. Bakonzi ya mboka bokamba mboka malamu we, bofungola matoi na bosenga ya peple na bino.
tolingi tosala tolia sante malamu bana kelasi mpona avenir ya lobi tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka se na lisolo kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo kongo nanga kongo na ye kongo na yo kongo ya biso nyonso tosengi bolingo kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Et voilà, merci beaucoup pour comprendre que tozala ki wana tosala ki musala ndenge bolingaka ndenge bosengaka biso donc tosali musala bo comprendre bo moni ndenge nini bana mboka bayambi moko ya bango honorable Roger Lumbala oyo atika kini mwa mikolo ebele balobi azaka honorable te azali pe patron ya chaîne télévision Mareto bakanga ngome toyebi ke ndenge moko azongi na Kinshasa tamsu chaîne wana pe kozonga RLTV donc azape patron ya RLTV alors azape mwa makambo ebele ya président ya parti politique na ye donc mwa makambo ebele azana donc yo na kitina kin toujours talaka ndenge makambo zo tambola eloba les tambwe lisu likolo lisu télévision eza radio te donc toza wana tokolakisa bino makambo nyonso ndenge koleka ti tokokoma na maponami ya 2000 na fin en 2017 donc tous ans toko informer bino na pesi merci na équipe technique au batambola ki na gradimu ya parce que biso tozalaka moi mipanza mbinza mais kokoma ti aéroport eza Nzakave donc Nzakave mais équipe technique batambola ki vraiment na gradimu ya na pesi bino merci beaucoup na pesi merci na Donald Kachouva mon ami personnel Donald Kachouva na pesi vraiment merci parce que yo vraiment benganga kanno kwa bana ngapi na benga ko tanta bana donc na pesi pina merci belé na pesi merci na Eliezer Bata dimanche na ngai Eliezer Watadi OP assista toujours gradimu ya na ba émission na parce que 2017 to lobi site bandi donc déjà première émission na nga na 2017 yango na pesi ba bonne année na ba fan nyonso ya gradimu ya batnyos walanda gradimu ya glodi kuma c'est nzamba Norvège na pesi openda bambote belé ba bonne année donc année vraiment na tombeli bino mobumo lamu na pesi merci na Kabaka Bangu Chikuna les champions Rex Mbuluku casque bleu wana mipanza Suisse na pesi bino vraiment ba merci na ba bonne année belé na pesi merci na mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo yo vraiment na otika ngate ozala toujours na gradimu ya na papa na tous pepele ya mbetolo vraiment botika gradimu ya te na pesi bino merci na balobi yo yazalaka grand frère na benga ke grand frère des affaires na pêche vraiment ba mbote belé ba conseil na yo baza mingi to ba benga gradimu ba pesa vraiment conseil tala gradi tambola boy kende boy obima moi différent na baninga msu parce que yo tout monde a moins télé ezali merci beaucoup na des affaires to lobi que 2017 vraiment to ko sala msala bien to ko servir bino ndenge bozo senga bino na pesi bino tout ba merci équipe technique na ngai Kelly qui a la zola na sima caméra na pêche vraiment merci bande kutu ya Congo Média Info na pêche bino merci Reims Mouya Dani Bajikila
vraiment napesi bino tout merci maman nanga Feli Teka papa nanga Willy Mouya vraiment napesi bino tout bambote Dani Bokombe tsunami de la presse congolaise napesi ope bambote na info tsunami mobimba napesi bino bambote ngana bino tokutani na numéro ezo yande tolobika lisu likola lisu na 2017 pona ko servir bino nyonso balandi na biso ya RD Congo info pona ko servir ba abonné nyonso ya RD Congo puis ba fanya Gradi Mouya Dalida Itesa la poupée dinette napesi ope bambote Cynthia Bombo na pesi ope mbote parce que boza wana bo servi ka balandi ya RD Congo info ngana bino tokutani na numéro ezo ya bye bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est appelée, il y a Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin de sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc Vandi, tu peux me dire la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et là ça va client là bango babi non, donc zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ver beau benga pour y consommer des couleurs à Sepela TV. Ma maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Ma film en Nigeria, il y a un Congolais, un Africain, vraiment comme ça, les gens à la carte. Papa, tout cas, si binopé, tout télébino, ma chaîne, il y a sport dans la carte. Donc, football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, vous ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore
allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. RD Congo Info.